yo na ngai tokoloba nini tolingi te tolingi ezalaka te donc il faut kaka tolinga donc yango ande papa totielaki bureau oyo bon après lete komona donc c'est un peu ça salle de bain moderne marge na bomwana na biso donc na muke kaka obalobaka kinzo kya mante donc tomeki kosala na bankwalo zololo mbote donc bato bon volonté ba lema soki otie loboko nzambe akoliaka na nyongo ya moto te nzambe akoliaka ni ba inspiré oye oye inspiré oye oye inspiré oye oye basakole ya mabomba mi ya tata nzambe kolo Yesu pe tata molimo mosante okay na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana miloko na biso mama e yo nde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etalie azangeli tolanda makambo ya nkamba na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana miloko na biso mama e yo nde ojali mama ya mabota misala ezali kuna nkamba alobi nini mabonde lisime ezangi na mokili nkamba alobi owana nde kopesa biso makasi Zambia memono vukangina wasulako tango yita tanzo lili wasula ina maya sikilanga musalweki peve ya lungu sunika mono vukangina wasulako Zambia memono vukangina wasulako esengo mingi na libota ya nzambe libota ya tata Simoni Kimbangu kiangani mama moluki ya wanga na mariage ya kitoko mariage spirituel mariage sainte oyo basala mpona kobota ngai na yo kimbangiste ngai na yo moto moindo Menga Makimbangu télévision solo tozwami elongo awa na nkamba Yerusalemi ya sika evandi tata nzambe nkolo yesu pe tata molimo santo na tina ekopesa ye maboko na misala na mabondeli pe bongo na bongo awa na kati ya quartier mama mulu tozwami na kati ya ndako bozali komona kasi ba image koloba na biso plus ezali bongo ndako ya ba inspiré kimbangiste pourquoi pas to englober ba inspiré africain pa batel lingomba na biso solo ezali ouvert na motonio soit tozali na kimbangiste te mais tango yo mona katango yo lota ko epa ya papa ndako ye ba orienter yo na kati ya Menga Makimbangu télévision na émission na biso tolobela mama mulu ye mokolo malelo oyo kozali bongo kokamba maipai ya ngai maman fala ntima mongu yanga na ya yawe na zwami elongo na révérend cordon ye moko kopesa plus de détails mbote na bino papa mbote mama journaliste bazali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na biso Menga Makimbangu télévision esika pito akosala ka évangélisation médiatique to panzaka sango ya mama mwilu pe ya papa Kimbangu kotalisa misala na bango basali na se atango pe bazali kokoba na mokili mobimba lelo oyo bayebandiko bakoyamba wana ndako bakoyamba bino en tant qu'équipe na kombo ya nani boyeba ko communiquer na caméra na biso. Merci mama pona mtuna ngai nazali kombo na ngai papa Lando Lusonga de Simon naza coordinateur général ya ba inspiré kimbangiste matondo mingi papa cordon to ya kito sololi o ezali bongo deuxième partie na biso ya rencontre pambate bazoki biso na libaku ya émission ya libosote nde to sengaki na cordon a se présenter pour na balami balé pour na bayo ba kuti biso tam soso na katikati topé na deuxième émission okaka tozali ko sala bongo tour ya ndaku to kotala misala oyo bande ko na biso ba inspiré ba misala basili ko sala kasi na lotomo pe na nzela ya yemoko papa coordonnateur général papa cordon to ye na kati ya ndaku ezali ndako na bino ya solo
na sima ya bilili papa cameraman ako illustrer biso ba image ndenge nini to côté laki pe awa to zwami na kati ya salon boko yeba na ko expliquer biso pa batende to lobaki na émission ya liboso sika boye na mi balé photo palper ba fait oyeba vraiment misala ndenge zali ko salema pour que yeba na ko lamusa ba inspirer o pe na ba non inspirer pa baté na ko solo na bino to zali ko yoka ke même ba non inspirer ba o bazali na bango ba inspirer te kasi bachaka loboko pa bazali misala ka Simon Kimbangu awa to zali na salon ni pe ezali ndenge ndako zali ya bino boleka na ko expliquer biso photo yeba ndenge nini makama ko leka ka to ndako zali ndenge nini ezali réparti comment. Merci maman pona mutuna. Ya solo ndako to zali ezali ndako ya ba inspiré et to bandi ko tongango na 2015 juste le 25 juillet 2015. OK. Bon, en tout cas papa Mfumolong papa Simon Kimbangu Kiangani donc souci na yezali donc biso ba inspiré tozala na bureau pambate lisanga oyo ebandi d'abord ndenge nini soki to continue ba détail to kozanga talaka ka media ezaka na ngonga voilà tozali ko sala non tour ya ndaku to le kapon bate o tozali na posa to yeba na ngonga o ezali ndenge bolobi ko talisa biso monene ya ndaku po biso to koti to moni beauté kasi bilili ko funda kate yango be fo ilakisa yango na papa cordo tambusa biso awo bibo bolobi bongo zali salo ya nani onde salo ya ndako yo ya ba inspiré. OK. Mais na minute oyo ba papa ba récupérer ngo pona ko loger ba paya. OK. Donc ndenge tozo donc ba ministre déjà mi balé basi ba komeli awa. Bazaki loger awa papa lobi lokola totongi ko loger bato na kamba ezali passe. Ndena tina wana asengi na biso to sungaye to pesa ye ndako ngo comme ça biso to tonga ndako musu donc dortoir donc en ce net moment tozande en train de construire déjà élévation de murs c'est sili et tikali kaka to tende to somba ba mabaya ba tol en bref la toiture. OK. Donc vraiment voilà to ko visiter le mona bino il n'y a pas de problème. OK to ke na biso tozali ko mona bandeko balanzi ya menga Makimbangu télévision elongo na yemoko papa coordonnateur général azali ko tambusa biso ko lakisa na bandeko o nyonso bazwa ki souci solo bongo ya kotia loboko na misala oyo ya kotia loboko na misala ba mona misala o bango basali mbuma kitoko et plus grave encore to pe plus esengo ndenge to koloba mingi nzambe ya sengi ndako yango donc baba inspiré ba yeba kiteke bazalaki ko tongela na bango papa biso biso ko tongela biso moko nzoka to sala papa yango moni awa to zomi oyo deuxième salon papa Lando deuxième salon o ezali solo bongo wapi mbate explication ezali ya bino biso zaka na kati na ba commentaire. Merci maman oyo ndenge papa lobaka botonga bureau pambate bisika obanda bombela biloko ba makambo nyonso vibe malibanda et babonsango na kati ya bureau ba reno pe basala na kati ya bureau yango ado abike botonga bureau et puis soki bolingi botia pe na bureau oyo yangai na kati tala na nzambe azokoloba ke soki bolingi bo siko yoyo na ngai tokoloba nini tolingi te tolingi ezalaka te donc il faut kaka tolinga donc yango ande papa totiela ke bureau oyo bon après lete komona papa soki ayembo o bureau ya tata nzambe onde ya yemo ko tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani ba inspiré oye oye inspiré oye oye inspiré oye oye basakole ya mabomba mi ya tata nzambe kolo Yesu pe tata molimo mosante. OK voilà musala na bino emonani salon kitoko oyo donc ezali bureau ya yemo ko tata moko yemo ko tata moko nzambe alors biso ki bolingi mais bino bolingi yango pamba se kozamba na mibeko makasi tolingi yango makasi voilà toki na biso papa ya solo ko sepelisa tata nzambe ezali esengo papa oyo pe kaka ba inspiré ka ndem basombaki yango inspiré kaka voilà donc na muke donc to tikali jamais ko tonga o to zui $2000 mbala moko te kaka na muke voilà oya pesi 100 oya pesi 200 oya pesi boye eza penza bon exactement voilà alors tant que monique bon to c'est bureau d'accord mais papa suka yembo tant musu sali ko se reposer nini c'est to ça malamu to tiela yepe moi chambre na ya repos ne chambre yango yo to tonga ki pona repos voilà donc oyo nde chambre to tonga ki pona papa
donc soki bon papa soki nani alingi mopaya na ye aye donc oyo eza ndako ezala kaka donc eza na programme ya ba protocole te banani te donc kaka ye moko papa soki mutu aye ye moko alobi ete yake ya kolala kuna abengaka ngai nsima nde ngai nakie kozwa mutu yango aye alali na ye lobi azongi na ye donc tokozwa ndakisa baministre déjà mibale basi baye kokomela awa bon mosusu mpe mopaya ya mwana mama Mikala autaka États-Unis ayaka nde mpe kokomela mpe lisusu awa donc wana ordre nyonso ya papa donc vraiment tozali na souci donc tozala mpe na cadre moko ya bien mpona nani tobombelaka badossier sikoyo ndenge papa alobaki na biso ete lokola botongi eza malamu kasi lokola naza na difficulté mpona kologe bapaya yango wana botikela ngai yango bino botonga dortoir oyo toza kotonga nde ezali sikoyo na libanda kuna bokomona na bilili soki tobimi awa sikoyo mbuta bokotonga te pourquoi pas tosi tobandaki si totongaki kutu donc etikali nde to somba batol basete en bref biloko kaka esengeli donc toatire kota na bafenetre ngeta donc na minute oyo nga susi na nga d'abord towela nano toatire po soki toatire ezali ata ndako eza na fenêtre te porte te nini pavement te mais soki batole eza mbula soki ebeti bato bakozalaka même sous l'abri ke baza na libanda la belle étoile donc esalaka ngai ipasi bakomona biloko yozo tiela motema yoke na ndako nzambe lero kozonga mbule beti biloko nyonso epoli alors ata ozana kondima ya beton na banza ekokoma ya potopoto voilà donc souci nanga ndenge naza koloba donc fale nde tosala eloko oyo ekosepelisa nzambe na biso pe biso moko oyo nde sikoyo nde salle de bain totiaki mpona bapaya papa voilà donc c'est un peu ça salle de bain moderne marge na bomwana na biso donc na muke kaka o balobaka kinzo kya mante donc tomeki kosala na bankwalo zololo mbote donc bato bon volontaire ba volontaire bazanga te ngai pe nazalaka mutu wana même azana inspiré te mais soki par exemple que asungi ba inspiré apesi quelque chose nga soki nazui na kimbala moko pa ya papa ya papa mwana na yo azalaka na esika boye kombo etel alors asali boye pona bolamu ya ndako na biso omona pe papa lo bien ça va c'est très bien donc ba kwa luzolo lomboto ba volontaire papa cordon papa lando ba kwa luzolo lomboto solo bazali ebele pa bate tata simo kimbangu azali mvuama tata simo kimbangu kianganya azali mvuama donc bana na yeba tona ni mokili mobimba soki lelo alobi kaka bimisa bango seki bakobima lokola basoda bakwa envahir na biso bato tozali kobeta tolo tozali koloba ke tozali 100% kimbangi tango tokozonga sima kasi nzambe atikeli biso tango biso pe tokomisa kombo na biso na buku na bomoi po tango wana kombo na biso ekotangama po tozanga te po tango awa pe ezali chambre na ndenge totongelango donc bureau kaka mais du fait que papa a récupéré ndako donc comment chambre ndenge bazomona bambeto matela donc n'importe qui soki mutu aye même yo mutu zoyokanga soko lobiki angana kenkamba mbona lingina kinolana nga puno kona pa ba inspiré azali bienvenu po bandako nyonso totonga na nkamba ezali ya bapaya voilà donc toyaki pona kopesa papa molimo santo maboko voilà donc yo mutu koya okozala bienvenu po bandako eza ya biso nyonso donc biso totongi kaka mais pour nani ko bénéficier c'est tout le monde qui en bénéficie voilà ya solo nazali ko lakisa maboko tozali ko pesa tata simo kimbangu kiangani donc awa oyo pesa les chambres mais mutazali comme mutazolala wa abimaki yango donc moi to fongoleza te po to ko bima ba impoli vraiment tout à fait ba super impoli ya solo mbuta voilà bandeko balanzi amenga makimbango télévision balobi misala yango nde kopesa kama pamboli mama tata ozali kolanda biso na ndako solo ozali kimbangiste ozali inspiré ou pas domaine nyonso misala tata molimo santo ozali ko salema soki otie loboko nzambe akoliaka na nyongo ya moto te nzambe akoliaka nyongo ya moto te pamba te
nzambe nyongwa moto soka le suka ya kofuta eta tata kimbangu afutaka c'est que afutaka au sensible pona lingomba na biso tozali na tango ya ba témoignage te parce que ba moto na moto lobi aya kopesa témoignage na o papa kimbangu asalela c'est que tokotika konexa ka ba émission ba mama falana ba kotika ka kwa kula ka donc ko makaka témoignage pa bate papa kimbangu azali donc koleka monene nde yango na bomoni bandeko balanja menga makimbangu télévision biso bandeko na bino na nzela maman falon tima na kati ya menga makimbangu télévision o ezali bongo chaîne na bino sika wapi tokosolola ka biso na bino bokota bo s'abonner bo partager ba émission pour butu moi tango biso tokoyaka na ba élément ndakisa lokola ba élément oyo o ezali bongo sensibilisation cordon ezali sensibilisation vous allez kosala directement et solo bo apesa message na bino ne pas ya ba bandeko ba internet bazali kolanda biso po ete moko na moko ko za part na yena mokolo mwalelo ya solo ba mama ba papa nde to lobi doki ndeka mama journaliste uti koloba eza penza bongo po misala oto zo sala na Yerusalemi eza misala biso moko te et puis papa mokonza bule atuna kangai motuna est-ce que boyebi ke lupango wana bino ba inspiré bozali za lupango nanga ngana be papa ngana yebi yango très bien na yebi ke ba mapango nyonso to ba passé nyonso za na nkamba eza ya yo bandako nyonso tozotonga na nkamba ezali ya yo omniprésent biso pe tozali bana na yo voilà papa seki donc vraiment asepelaki makasi na motuna pardon na eyano oyo na pesa ki donc ya wana bandeko na ngai ndenge kana uti koloba yo ye na nkamba par hasard po tamususu kambe salaka inonde bona nani bato baleki mingi mona place ya kolala passe mais ce qui par exemple on le dit ah tikana kena kuna na ndako ba inspirer il n'y a pas de problème tango ye ce qui par exemple que place zanongo okolana do po bandako nyonso ya nkamba ezali ya papa Simon Kimbangu yo ye pa na coordonate mais ye pa ya papa Simon Kimbangu donc vous êtes le bienvenu soki okomi awa okozwa kaka sika atakutu ngai place la lala soki ndamoni ke ba place ezali susu nakotikela yo place soki papa mfuma banza papa ya lungana azaki kosalela yango ba papa Simon oyo taba zalaka ba jeune okomona bandako na bango ndako baza place baza kolala soki ba mopaya yo mona bakotika mbeto bango bakolala na etoko tala simplicité ya Nzambe bongo biso bato tozali ke tozali bikelamu na bango biso to bato tozali ke tozali donc toze ko mekola donc likambo ya tata Nzambe pona ndini tozwa ndakisa na bango te yango na donc mopaya nyonso oyo kokomela biso akozala bienvenue pe akozala loger au cas où place za nango donc to pona ka mutu te voilà. Merci papa ba remerciement pour battre to comme na suka ya ilima na biso mokolo mwalelo ba mbote pe ba remerciement to remercier bande ko ndenge papa journaliste boye ko zwa ba elema oyo pona ko sensibiliser pe bato nyonso oyo bayebite bako koyeba makambo o masako leka na nkamba marqué bozui ezate mais na muke ndeka na lobi donc ya des fois ndenge to tongeli ndako oyo mona parfois entité mobimba province mona bazotinda combien 20 000 francs allez-y comprendre 20 000 francs pour mona parfois na tuni technicien ah mais 20 000 francs que ça allait to sala ndenge nini heureusement que le technicien yemoko azali pe inspiré kimbangiste donc compréhension ezali ce que ça la na ndenge ki musune donc mbele passe mbele ndako etonga mité mais lokola tata Nzambe yemoko pe alata ki biso yemoko pe apambele lokola pe tozaki bi na bolingo donc tozo zaki bomoko yango na bomoni ke mosala o esami yango donc to seki bankwalo zololo mbote bata bonne volonté ce que c'est précieux pe ko sunga ba inspiré eza na problème te pamba te ba oyo balala kana ndako oyo ezali kaka ba inspiré te alors papa alobaki to tonga dortoir ezali nde na sima kuna dortoir wana déjà to site silisi to élévation ya mur etikali nde to sala nani oyo tozo mbongo to soma mabaya batol en bref la toiture en attendant to lukambongo ya sima ko sala ko somba kayas pona pavement to crépissage donc eli ezali ete tata Nzambe akosunga bino na ndenge bozoko yoka biso pe kakopesa bino kaka ba moyen po ndenge babaka vouloir c'est pouvoir voilà tango lezana posa kosunga moninga Nzambe akosunga yo kakosalisa yo ko kansate ke soko pesi ba inspiré boyende ah peut-être aussi perte non et bongo lobi soki yo pe okoma inspiré oyena nkamba place ko la les ate soko da inspiré place ezali soki ko la mabe ezali wapi
Donc c'est la maison de tout le monde. Nous sommes là pour tout le monde. Merci beaucoup Cordon Lando. Ezalaki bongo émission na biso, émission na bino. Tolobela maman Moilo. Oyi kokamba makabutu moye pa yangai maman Falontima. Menga makimbango chaîne na biso yango wana. Tokota to s'abonner, to partager. Bambote na biso devait s'adresser à toute la communauté Kimbangi c'est éparpillé na mokili mobimba. Bino ba yi internaute menga makimbango yango yo bokota. Bo s'abonner, bo partager, pambate, boutou mo itokoye la cabino, ba elema odo. Merci. Na ba monyon so ba groupe na biso WhatsApp, to lo bela maman mouilo, mate ya ba maman, to lo bela maman mouilo mate ya ba tata, na ba conseil, na makabo to ko sala kana kat na masolo to ko betaka, solo ba numéro na biso zali na bas de l'écran, bo ya bo rejoindre biso pour que to ko ba na kat na masolo o surtout na ba elema boye ko ya ka boutou mo bimba. Maman Falontima mo mbuyanga na yawe boutou moi au service de SKK, évangélisation médiatique. Menga makimbango télévision identité na biso baindo soko zangi makila tata kimbango koleka nzela nini nzela mosusu zalite bobele ya tata Simoni kimbango kiangani yango wana bandeko balandi biso na bino tokutena mikolo zaliko ya botika la maramu.